Bote na kombo na Yesu oyo boyambinga susu leo na kati na ndaku na bino na nzela ya kaseti oyo bonane na bandeko nyonso lelo eza mokolo ya le 1er janvier mokolo biso surtout toza nesengo toza kosepela ndenge nzambe abatelaki biso bamisusu towuti baveye towuti kokumisa nzambe bamisusu tokendeki baplace ndenge na ndenge ko remercier nzambe na oyo asali kati na biso mbula oyo esili koleka bandeko balandaki nga na radio lisolo biska na te akaloba na nzambe chaque mardi na 17h p 18h30 p mercredi na 22h tu na 23h o balandaki nga samedi ya le 27 na teaki na parlaki sur Goliath comment toko marcher na victoire na bomo na biso totangaki na kati na mkanda na 1 Samuel 17 to parlaki ndenge ba Philistin bazaki koya pona kokuta na bana Israël na bitumba chaque fois ba Philistin bazaki koya Goliath azalaki kobima asalaki pendant 40 jours azali kobima liboso tant azali kobima azali kopesa défi et pas na bana Israël bazalaki kobanga présence ya Goliath na Saoul o azalaki oin de Dieu azaki komiye bateni o nzamba tsaki kati na yeye azaki kobanga présence ya Goliath na parlaki kolakisa Goliath ko zala nini Goliath ezali eloko nyonso za ko sangisa kimia kati na bomo na yo potango Goliath azaki kobima devant bana Israël bazaki kozanga kimia Goliath ko zala maladi Goliath ko zala mobali akimio Goliath ko zala mwasi na yo bengisaki mutu mususu azuye tolakisaki Goliath babiloko ebele o ezo sangisa kimia to parlaki na kati na Mateya wana que tango tolongwe na 2009 tozokota 2010 année asika esengelaki Goliath asa nini atikala na 2009 okoyo ko marcher na vie ya victoire te soki ozo marcher toujours na Goliath soki père ko bangeza kati na otolobaki pe Goliath ko kozala peut-être basalaki yo opération ba docteur balobaki ko bota te peut-être famille ya mobali eza ko tungisa yo pona situation moko songolo to parlaki tozwaki ba point belé pona Goliath. Mais le quand on comme na anasika tozo parler sur si Goliath té Goliath atikali na 2009 pardon. Le quand la tokoti na 2010 tokoti mbula sika esengeli mbula o tozo kota to bandango na Yesu elongo tant tozo marcher na Yesu elongo victoire na biso tokoyeba ko marcher na yango na l'église peut-être ba pasteur na biso ba prophétiser ba lobi que année 2010 eza année songolo mais année 2010 oh batba lobby oh nzamba ko kipe ko prophétiser pona yo oh nzamba lobby pona yo po o mener année yango na victoire ezo dépendre na nzambe te ezo dépendre na yo moko maloba oh nzamba lobby po ekokisama na bomo na yo eko se baser lo lenge yo moko za eko tambola liboso na nzambe soki année 2009 ezalaki na be chèque ezalaki na ba situation ndenge na ndenge siko tokoti na année 2010 tala lo lenge no tambusaki bomo na yo ndengo tambolaki na 2009 soki ezalaki ya mabe esengeli kotika lipamboli ya nzambe ebimaka na kati na bomo ya mutu te o azovanda na kati na vie ya désordre soki ozovanda na vie ya désordre ozala toujours kobanga devant Goliath neti Saoul azaki kobanga parce que azaki komiye batazali nani liboso na nzambe mais David abangaki Goliath te parce que ayebaki nini oyo nzambe ataki kati na ye amiyebaki azalaki nani Bible lobi na biso toza ba descendant ya Abraham to hériter ba promesse ya Abraham lokola tozo hériter Galates to lobi na biso to hériter ba promesse nyonso o nzambe alakaki na nzela ya Abraham esengeli ba bénédiction wana ezala manifeste Bible lobi na biso toza ba héritier pe ba co-héritier ya nani ya Christ kati na Christ eza na trésor ya sagesse pe ya connaissance kati na Christ nyonso ezali mais Christ wana azoko habiter kati na biso lokola Christ azoko habiter kati na biso esengeli oyo nyonso tozo recevoir et pas ya Christ esa nini eza manifeste esengeli ebima kati na bomo na biso o tozui kati na Christ et comme manifeste na finance na biso na mabala na biso na nyonso ndenge na lobaki tozala royaume ya nzambe na kati ya royaume ya nzambe tozali
royaume ya nzambe ezo consiste ka na parole te mais na puissance. Royaume ya nzambe eza kaka kolia te mais royaume ya nzambe ezali paix, joie, justice par le Saint-Esprit. Lokola na kati ya royaume ya nzambe eza royaume ya puissance, eza royaume ya paix, ya justice, ya joie, esengeli ba nyonso wana ebanda komona na kati na bomoi na biso. Totala lolenge nini tosengeli kotambola liboso na nzambe. Oyo ya mabe esili koleka na 2009 totiki yango, to se repentir, to marcher selon ba principe ya nzambe, to marcher selon la parole de Dieu. Ndenge maloba na nzambe eza kotinda biso to marcher, tozala obéissant liboso na nzambe. Soki toko marcher na obéissance liboso na nzambe, toko mona victoire na biso. Soki toko marcher na obéissance te liboso na nzambe, peut-être auto tika ki na 2009 to mone ko continuer. Na butu tang na sisa ki prière ya le 31, tang na kota ki le premier na zaki ko remercier nzambe, tang na sisa ki prière na moi tang mke na lalaki, nzamba talisa ki ngeloko moko. Na mona ki batu pe na kati na monde ya ténèbres, bazaki pe ko sala oya bango. Bazaki ko tinda ba milinga moko boy. Na mona ki na ndako mo balakisa kinga milinga eza ko kota na ndako bazaki ko fula. Tant bazaki ko fula milinga na ngala baneli ko sopela bango le sang de Jésus. Nazaki ko bebisa misana na bango. Ozomona. Tant biso to kumisi nzambe to sepeli, monde ya ténèbres pe basali oya bango ya mabe. Eza sans effet. Ekozala pe sans effet. Soki opesi accès na diabète. Ekozala sans effet o bango basali. Eza na nguya te. Et pas na biso ba na nzambe. Oyo biso to prononcer ki na butu ya lelo au nom de Jésus. Et là au mote ko résister na kombo ya Yesu. Parce que kombo ya Yesu eza likolo ya ba kombo nyonso to. Lokola to prononcer to prophétiser pour na bomo na biso. To kwa na o to prophétiser et puis to marcher na ba principe ya parole ya nzambe. To marcher na obéissance na nzambe. Tant to ko marcher na obéissance na nzambe, to ko mona accomplissement ya maluba oyo. Bandeko bakolanda ngai na kati ya radio lisolo.com na ko développer penza mater opo na bandaki yango na le 27 bandeko mingi pe bolanda ki yango nzamba pambola bino. En tout cas na souhaiter bonne année na ba finance na bino, bonne année na mabota na bino, bonne année na nyonso o boko sala kati na mbula o. Au nom de Jésus-Christ. Amen.